Bonjour très chers internautes, bonjour avec des couronnes, nous assistons fidèles de cette très belle émission Moulia Battaliadora, que pour moi, pour vous, pour tous, mais plus pour l'édification de tout peuple des dieux. Partout là où vous êtes, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie ou d'autres pays d'Afrique, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. Laisse que la grâce et l'amour de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comblent du début jusqu'à la fin. Dans cette émission Moulia Battaliadora, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Et c'est tout simplement facile, l'émission Moulia Battaliadora, qui est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire une femme bataillante, une femme courageuse, Mwasia Bitumba, jamais Nakanga Maboko. Je suis là, votre humble servante Inancia Mauricio da Silva, lancée la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. J'ai vraiment besoin de votre attention parce que, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, que moi c'est Bitumba jamais nakanga maboko. Nakenda koluka ma information ko beta ba porte par-ci par-là pour na luki la bino actualité na transmettre à vous qui sont très très importants pour nous. Une fois encore de plus par la grâce de notre Dieu, na makasi oazo pesa na ba partenaire o bachaka ba pakote na bango na nzela. Tozwi sunguya ya ko beta porte ya église au centre exercice dos vencedores. Ils allaient armés des vainqueurs. En français, armés de vainqueurs. En portugais, parce que nous sommes en Angola, ils allaient au centre, exércitos dos vencedores. Et qui a ouvert la porte sur lui-même, le pasteur, je ne sais pas ce qui n'a qu'à présenter, na Kombonini. Mais ici, on m'a dit qu'il est le pasteur Josué Lungia Toto Bongoi. Ou a dit plus connu na Kombo ya Jean Rombo. Pour la nina lobina combat Jean Rombo parce que toye babato ba yebité tant azoyo kalisola kabengi voisine akabengi voisin akabengi le kabengi cousine abi ouboubi Jean Rombo te moi na quartier na bisote mais oui bien sûr baba keza moi na quartier baba ke via quartier petit na biso quartier amuto makasi na biso quartier mais lelo tozo yamba comme étant un serviteur de Dieu. Tozo yamba comme étant la bouche de l'Éternel parce qu'on a dit que Dieu n'a jamais manqué un témoin quelque part. Et Nzamba lobara toujours na minoko banana ye. Il est le serviteur de l'Éternel, babenge ou commandant Josué Lungi ya Toto Bongoi. Oazali responsable, le numéro 1 de l'église armée des vainqueurs, au Saint-Exercice douche vencedor. Nazana ya na plateau dans le baraba invité, baza toujours spécial pour Nabiso. Mais dis-moi un peu, Tokolobela Nini, les sujets très clairs. Pour mutu lelo koma oyo azali lelo parce que azalaki na parcours l'autre kolobela parcours il y a papa Nabiso le pasteur avant akoma pasteur nzela nini ya lekaki quand est-ce que appelle yaki pour kota na kata ministère Nzambe donc akobetela biso vie na ye témoignage na ye pour ba ko fortifier peut-être batumsu ba raté que appel Nzambe sala makana gauche peut-être appel Nzambe sala makana droite ou bien sala makana na likolo penase mais tant tozo yoka batu koloba parce que la Bible dit que nous les avons vécus à cause du son de l'agneau et à travers des non témoignages donc témoignage ya papa na biso to ebengile la kombo papa Jean Rombo et ko édifier yota mususu za na ndaku ou bien za na musala ou bien l'air za na restaurant je sais pas où et si kaoza peut-être le bossa téléphone nayo parce que technologie avancée déjà peut-être le bossa ordinateur nayo okoyeba bien ko se retrouver ngana yeba ke na za appel Nzambe yango tokolobe la parcours ya papa biso Jean Rombo ou azali lelo au commandant Josué Lungi ya Toto Bongoi na bandi jamais ko banda émission boisson que na remercier ba collaborateur na biso mais je commence par lui-même le PDG le visionnaire le patron, le chef numéro 1 de Moulia Battaliadora, c'est le grand réalisateur Serge Lutumba. Merci boss parce que Moussa les Obanda. Et si on a remercié ma collaborateur Nabiso, on a Paris, tous en a Yemoko, les grands papas, monsieur José Pierre Diavanga, Azali responsable du journal Eben en Paris. Salut papa Tongo et Loko Ezala quitté papa Pesa qui conseille Banabayo Kinde Tokomio le Lotozali. Je remercie aussi en Belgique, nous avons notre collaboratrice, la maman Bibi Tantona Niangi. Le l'épouse du papa Jacques Kakwit, la maman de la petite Evelyne. Na Irlande, tous les collaborateurs Nabiso, ezali pe papa Vicky, Louis Doula et la maman Mado Bikembo. Nde équipe wana esali Moulia Battaliadora, l'union fait la force. Nazana posa ya attention na bino Gino, Moussa les Obanda, nazana invité na spécial, c'est le commandant de l'Éternel.
C'est les commandants que Dieu a suscité le lot pour tout cela. Et papa Josué. Bonjour papa. Bonjour ma soeur Nancy. Papa, kofongolela biso porte ezali ngolu oyo nzambe muta permetaka. Parce que c'est pas facile. Yakoluka, homme de Dieu, peut journal le dimanche, à disponibiliser ton aïnion surtout à tarde pour Ayamba, vraiment, Moulia Bataliadora. Tosengi, premièrement, merci vraiment pour la présence. Est-ce que papa, je souhaite, tout non toyeba, idée wana ya kosala église au Pessi Kombo ya exercito du 27 donc armée des vainqueurs, Kombo na armée des vainqueurs. Pourquoi? Merci pour la question. Et puis, na pesimbote na batunya so bazola na temps oyo biso na Angola a na souhaiter bango bonne tarde, bao bazana France. Bon après-midi, bao bazana Amérique kuna good night ou good afternoon, bao bazana bamboka songolo balanga sto ebité batakisha ça mbote na bino. Merci pour la question na yo. Ndeni na bandi église na kombo ya armée de vainqueurs. Eko senga pna na zwa tout ça la rétrospective ya nyonso pour batu mingi bayeba kinga na kombo ya Jean Rombo Bongo wana kombo na botama nango kombo na kola nango batu nyonso na Kinshasa bayebinga na kombo wana na zana Angola awa siko na kombo ya Josué Lungia Ntoto. Comment ça fait-il que yozaki na Jean Rombo Bongo au komi na Josué Lungia Toto et pourquoi babenga ngai commandant na kati ya armée de vainqueurs? Vraiment question oyo eza malamu pona ngai et puis ekosunga nga pona na ka ko édifier bande ko nyonso oyo bayebi ngai pe ba o bayebi te bayoka kaka ba sango na ndeto komilo na musala nzambe. Premièrement na rappeler ba o bayebi nga malamu net réalisateur ya émission oyo, réalisateur boss ya chaîne oyo, Serge Lutumba, c'est un ami, c'est un collègue auto vandi quartier moko to koli ensemble. Ngai nabotami na Congo, na RDC. Nabotami na Kin, na sali école primaire na Kin, na sali secondaire na Kin, ay na kiko continuer université na Brazzaville. Papa abotinga za congolais brazzavillois. Maman abotinga zali congolaise ya RDC. Donc c'est là que to vanda na Kin, to vandi pe na Brazzaville. Une famille est na Brazzaville, une famille est na Kin. Lokola na yepe Angola, ngape na komi na ngai angolais. Pourquoi on a commis angolais? Parce que la Bible, le Bible même il y avait des gens dans la Bible où il y avait double, triple nationalité. En l'occurrence, de Konabiso Paul, apôtre Paul. Azaki romain, Azaki pays juif, hébreu. Donc, ils ont un cadre yandengwana. Qu'est-ce qui a fait que na koma o nazalelo? Na Kinshasa ba yebi malamu. Na Kinshasa na âge de 14 ans. Donc na 85. Na botam na 71 na bomba âge na ngate ngana botam na 71 auto bana Congo na français ba belge 71 donc le on a comme na 46 ans d'âge tant na botama papa abotanga aloba makambo ponanga bazako benga député national na âge à 10 ans ba benga député national na âge à 10 ans maman moko voisine ngai vraiment maman nzamba pambolae maman na biso Moulela. On a ba maman o baboti biso, ba maman o babokoli biso. Maman na kati ya quartier, maman ya ba ndeko nangai alaf, ba ndeko ba mapasa, ba ya na biso bazana Congo ba ya katul donc ba grand frère tout wana. Maman na loba ngabi yoza ange. Na ba 10 ans. Abi yoza na yeba ngotilelo. Yoza ange. Oza muta normal te, oza mutu moko outa na ko outa. Oza ange. Maman ba ndeko édifier ngai mingi vraiment bien aimé dans le Seigneur, to respecter ba parents na biso, to respecter ba maman na biso. Na maman wana il ensemble l'église Abima, je ne sais pas ce qui est le ensemble la l'église Abima, mais na yebi que père son âme, papa c'est là qui kokufa, mikolo leki, na manaki alaf camarade na alaf pebia qui mort ya papa. Maman na ndeb taloba na ngandi wana. Tant on a comme na 14 ans, bato ba yebi ki chassa bien, na na deuxième CO. Autant na mokengeli na kati école wana mokengeli ezaki nini institut mokengeli na osala peda na deuxième des humanités na deuxième CO de wana Congo frère moko ateyanga liloba nzambe
paix à son âme, akufa apôtre Biubeya azaki vanda collé ndako na mwenye kangama kina ya ba luboya type moi ça la azapa ba grand frère ba baza ba grand abiso alors ça la échange ba tamala mina de fin au Igo Tanzambi bato ba ibi Igo Tanzambi ba ozanga te ko ba luboya frère wana Biubeya mutate yanga luba nzambe na 14 ans tanga tenga luba nzambe na 14 ans na sali inane na présence nzambe to bandi église c'est vrai na Congo ils ont un groupe de prière to bandi église en année 85 ba groupe de prière na banda groupe de prière celui il y a groupe de prière dans le pango ya bande comme famille bango bakas alors ça la catch ça catcher bande ko na to bana na bango bakalubi bango bazaki na ba master ya ba âge mo na bandaka celui wana na ndako na bango et c'est quand comme le bobengi chambre fada sozadial na ite so ezaka na komba sozadial pona kina za kongo kala wana na banda seka inane tant on a passé 3e CO na longwa ki na yakelo mokengeli na kina sala électricité na itinjili ko koma na komi na itinjili pona sala électricité boyebi ke kuna eza facilité pona komata transport ko zo 05 na tango na soutraz po mata 05 ozana abonnement na okangi place na o mais au moment où mutu muso aye kuna boye ye gang ye maître aye longolo na place ovandaki pour ye a remplacer na place na et loko tinanga na kino sala sport yango wana et na année wana na 86 na longo wana na komi ko sala sport na dojo ya bengi ya warajutu club bibende et pas ya maître bibe papa pasteur nakata yote pardon vraiment na lingina c'est comme le quoi tout dans le plateau vraiment na ko sekate bongo sikoyo tangu oke na sport ozomona te mbala moko longwe na cellule tangu oke institut mamo okoti sport ko trema mamanzambe vraiment na tike makamazambe dans na 14 ans na sali kaka une année na makamazambe soki nzamba bengi yo abengi yo kaka ba grâce o esalaki na 14 ans wana yaki makasi bato kobika nzamba en tout cas Dieu nous a s'est servi de nous pour na kobik ça ko transmettre pe ilobana wana na âge à 14 ans tant na tiki makamanzambe na koti na sport vraiment na mi pesa ki pe na sport je me suis donné corps âme et esprit na sport na sali sport bien vraiment ya malamu na kena na niveau mo PMP élevé na sport na za travailler na dojo ya warajutu club bibende et pas maître bibe. Est-ce que Kokiko déterminer biso vraiment au niveau nini au sukaki na sport? Na sport na bani na première ceinture blanche, ti na ceinture noire et pas maître bible. Mutu aleki coach na ngai o na ko bosa na te ata na komi ndenge nini maître Shing Kiaku. Wana na yebi sika zate mais ba petit frère na ene asi bazola na ngai puis ba o bazana kin bazola na ngai na temps au Cyprien business Lomaya. Wana na ami ya botam na 71 ngape na 71 donc tout ça pour la ben na sa sport na dojo wana afungo linga makambe belé na sport so na outil classe na ye herba ya dojo baza na pause bisto sa entraînement a repesa entraînement na niveau ndako a sombelanga ba équipement ya sport et chose bizarre chose grave mutafutelanga mbongo ko sala examen d'état ezala ki maître Shing pour na ba étude nanga alors ko futelanga chaque mois abonnement scolaire. Peut-être Ezaki pour n'a intérêt parce que monde à sport je sais pas ce qui soit disant beaucoup therapie ba monde musus pour combo la go tang za wa ba combo ba demo ce qui ya kabashinda so nini donc monde à sport want to biki beaucoup therapie ba niveau mais sous soko solo ba que comment vraiment na niveau moko pe ya likolo en ceinture c'est que na monde pe ya le côté qui pe sport et senga rapena koko ça ba esprit senga rapena makambwana. Et gloire à Dieu pour nanga na tika lokota ndako nganga te na kota ba monde wana te mais batu nyonso bebe ki nezala ba monde wana pona nini foi ezali ba bota wana ngo et puis ba catcher mingi batu mingi basala kana kisi zarate kisi zaraka ta mutu na kutana mutu abina okino ndo zanga na ko beta yo asiliki abeti kofi na goudron au monde na ki mabele fungwa mi kiyo dindinga be wana mabele so beti ngai to bolanga pe na ndima akimi na ipa kuki bundate bato mususu o bazap na élevé na sport ango to bunda na bango na ba combat de riz balela ba regretta mais Dieu nous a fait grâce
na kota ndako nganga une fois jour na kota ndako nganga camarade moko memanga na on a précisément na âge nini avec na 17 à 18 ans camarade azola nanga sikasiko kota na ndako nganga tokena ndako nganga poye azoki na avec na besoin mwasi moko boy fie na tanga komo na été na plateau na tanga avec ma camarade na plateau kokoma kato koma na porte ndako nganga nganga fungoli porte atalinga crier mais yoko sala nini biso ndo tokoluka batuluka bino oyena pona nini akoma gangela moto amenga kuna yoko kota te abenga ninga na ndako nganga so na bosani te avanda na sima ya station essence oza na super lembana arumi donc na lubudi na sima na baba ya sima na bige na ndimite kaza so en vie c'est sûr que asa kufa to parce que ça fait très longtemps donc son habite que na 17 ans lorsqu'on a comme na 47 ans ça fait 30 ans passé c'est que na habité à cause de l'envie comme à cause de soit invité à bengananga première fois na côte na mona ndako nganga ezaki wana na afongoli ka porte na talika ndako on ngezali tanga moninga abanga kinayi pourquoi parce que lo nzambe ezaki katinanga mais tant on a ça sport poto ça la passage à ceinture bleue na passé marron na ndeko moko grand frère moko camarade comme on a Mao Tchum si qu'on a habité kombo ba pesaka na langue na bango ba musulman pour zaki musulman na passation na ceinture ba baibaka ki na kisi place bien kisi nange mona ki yango wala mais la kisité je vous dis ce qui est vrai je suis dans la salle de la maison de Dieu to yena na dojo na kata kovo pakola mafuta mbila na kovo wana face bato ba kriasko Jean Rombo wana na époque wana tomba ganga kibongo iloko ninyo santaki biloko nzoto to telemi biloko nzoto siko o mutabota mana puisque to bota mana biloko ngo o mutabota mana ngo to telemi parce que ba sport tout makamu tout mettre shinga laksangai ndeko kotsa esprit telemaki ye maître wana shingo alakisaki yo pe ye pazalaki pamba bandaki kosimba kisite na lala na esika moko na vanda na esika moko pendant longtemps asimba kisite ayebisanga secret ya bitumba makasi eza foi et puis entraînement asimba kisite na yebite mais en tout cas na vanda na lala na esika moko ata mokolo moto bon petit jeu ndeza na il faut ça na boropo et moko na tiko mona monte même maître bibe na ba bomona ka attaque catcher alati ba singa kangi ba parce que eloko te zaka entraînement makasi d'entraînement nga nazo ya boye na dojo na lata tashbir eloko ba musulman na parce que ndeko na simba ko tashbir na loboko asa ba fait semblant ça ba prier na bango ya ba musulman espèce nga kisite nga pena na kisite parce que influence wana kaka échanger atmosphère tant on a côté na kata bash na sali ba bloc tout on a ça démonstration ba shit ba rouleau ba maokemi ba nyotwana na sali ba so de tigre sili et comme ce combat Bouchoukar contre deux personnes batelanga deux ceintures noires on attend ka ba crier Jean Rombo fait semblant na côté na tombola ka loboko nde ba crier on a la fente ka 15 na bitika 15 mobe okuna koyi maître Sobin mes respects na maître Sobin vandaki na jury a téléma silikabi jie wala ça ba kisino ngamo na kata mutema lebiki la kisité mais ce que face wala jujut na côte sport vraiment bien exactement madame et sunga ngapina membre en waming na côte sa esprit na tema bo na fente kaka bo mettre na koyi okuna avec kisi ba bundate ba mettre ba bundate ba ko bundate ba la tsanga ceinture na bundate po ba banga tona pousse ni pemena simbi kaka bo akoyi mo na bete mutu ezwa été parce que tellement que na bomo ala ta pina ko banga wana akoya boy ko telema bat babika ka koyi ka oti abanga ndeko continuer bitumba po mena mutu oti musika. D'abord, c'est vraiment un peu plateau, mais ça vraiment très très intéressant. Donc, combat mingi peut au monde rendre da peur, il y a influence. Mingi za influence et puis nalinga mingi juge tout pour la juge tout judo na kata juge tout karaté shotokan na karaté taekwondo na kata juge tout mutu asali juge tout bien azana maîtrise ya ba arme sous puisque ba arme mingi na euti na kati ya juge tout parce que mutu a coachinga maître ching au type on a vraiment assumer belé pour sport et puis ça mutu assurance assurance na sport
siko yango nde o nzamba za na posa to salela ye poso to comme na foi wana pour na ki sûr nanga quand je marche je suis sûr de moi avec une arme nini o munduki so munduki à 2 mètres na munduki na posa na te mais ce qui akoboma yo 1 mètre na posa na pour na ibne na sala ki na récupérer munduki na mbeli ko lobate so ke na mbeli na koliao na mbeli pina na kobeta na tobona na mbeli na moko mais nzamba sa biso grâce le na inde to comme na niveau ya temps na 6 examen d'état na ça examen d'état na 20 ans na zo examen d'état na âge à 20 ans na 91 91 dès na zo examen d'état temps na zo examen d'état directement na zongi Brazzaville après na continuer ce que vie na Brazzaville pendant tout ce temps je ne priais plus. On va dire peut-être combien de temps libanda ya bien na kati sport ou ça combien de temps sport na bandi sport na 14 ans na kati na 27 ans pour na bandai makamanzambe na 27 ans na zongeli pina makamanzambe na 27 ans donc calculer de 14 à 27 ans ça fait quelque chose de 13 ans na kati wana na kaya na sport na sali sport bien bénéfice ni nos 8 ans avec na sport bénéfice matériel na 8 mais bénéfice moko na 8 écosenga esprit donc na comment na esprit kota ce que essayer développer makasi na foi chrétienne et na matériel boyo gagner le côté pendant que zo ça la nzambe na pendant que zo ki na via sport ko beta batu bien ko bangisa batu matériellement ozo gagner place parce que le bidé qui na sport o gagner le côté mais moi tom ki o ça nzambe matériellement est-ce que bénéficier loko avant de to kota na tom ki na seli nzambe ton no ça sport jour mususu bitumba na quartier na ipe do bana bituma ote comme la ligne ka teke na quartier nga na vandi bouta na bituma no se gwa pe ko bunda donc c'est pratiquement possible na beta soldat moko soldat kamobutu na beti soldat petit frère nanga ana lubumbashi sikasko mister na petit wana soto batenga abate awa doto na ba bilongi biso kokana asala bituma misusu kutu na komo nanga batu misusu ba menacer ba kanisa kezara ezanga petit nanga ibsanga bi vieux au moins ko bundeza bien oza makasi parce que imagine toi au beti mutuli kofi na kingo akoya kufi o kima biso skonda ko bukango sko to bénéficier ni eloko wana ezongisa conscience nanga à partir wana na boya ba combat de ri na boya pe ba combat inutile donc bunda société même na balabala to koli na lemba en tout cas respect ezaki. S'il vous plaît pasteur, est-ce que na vie à combat bubunda répéter bitumba neti mutum suso ayebo bundi ba futi binombo et voilà na ba compétition ezali ba judoka ba sala rango mais juge na temps na biso to ça juge tout il y avait pas de compétition ba combat buchukari tu as dit dans la compétition que non boke bubunda kuna après ba refuta binombo mais siko na mono on dirait ba kota na niveau kin et comment la compétition agit tout tant to ça juge tout la compétition pour un pro bango ba samouraï bato ba banda makambango victoire muto a gagné faux moko kufa po ba ke o a gagné somme da kufité c'est que o gagné té bon ce qu'on attend na biso o to on dit bateke to ça sport pour ba kufa mais na yo kon dirait ba kota jitu na fédération ya judo na kati na niveau RDC donc ba comment na ba compétition mais tant biso do ça sport jitu ba compétition exactement ka ba judo kan ba ça ba compétition judo mo boke na combat judo ba judoka intel a gagné ba pesier na ba catcher mais ba budoka kombo mutu moko yo beta vraiment dans la minute opé azana na bon moya ndinga otalo bwalobi jarombo beta nga vraiment j'étais basé belé mais pour l'instant on attend comment mutu moko té pourquoi ils en ont kaka po ils en ont ba souvenirs ils en ont temps passé so bangi ko tanga kombo parce que bango tam so ba beta que mais so vraiment yo beta ki bango ils en ont mambeleka est-ce que no bato ba yebinga bato na maître Ching ayebinga bien maître Ching azali maître Jenga azali ayebinga bien asa vivant bato na maître Yang Sis Ochudi azana na Londres na etesko tukuna pe ngola a etesko na Londres be azana France yé pa yebi malam ba catcher o batanga catcher o na donc catcher aza danser na bete na dojo na combat ya dojo te ngana o dirigeant entraînement na capitaine ya dojo na o dirigeant entraînement yé catcher aza est-ce qu'on a maître moto na yé aza hyper catcher ben ba sa aventure na kati ya dojo azwa frappe ya bien
et puis tant la muki mettre chinga singa bi landa et toke na ndaku na ye po ya bete masolo pa batuke non to lukisa petit na so na zuye na ki petit na âge mettre chinga singa bi toke siko ko luka ye comme yazo lukisa yo toke luka na ndaku na ye toke na ndaku na ye avant na commune ngaba datam déjà né en commune bato ba même ça référence toke na commune ngaba de luka ye to bimile na ndaku na tongo na singa bi na oki ko zo luka ngai po betanga ole ko yo luka nga ngamu na yesiko so kuka to bande susu mettre ching pa bi abi tango bunda lobi na dojo nga zagite na ngisiko na mona ndeni ni makamango esalamaki amona yesu makamna mona c'est une personne qui a une renommée azan na renommée mobe ayaka bete na porta ndako azablo na ndako na ba mais soit disons soko koti na kon ya baninga oke ko bunda il faut obima vraiment na ba pota. J'étais trop sûr de l'art que je faisais. Et puis il y a un bloc où ils avaient 4 nanga. Et puis il y a un maître na pemben. Donc à web ça que salabo na bitumba. Na ya on a ça qui na gagné. Sport, arts martiaux et puis ça assurance mais et bébé ça peut me ramasser. Ma kamné bébé ça. Na koma qui sont na bundité une semaine na beli. Na comme mal à l'aise. Surtout dans na Brazzaville, ndé école qui sont ma casse. Na comment on mélange quand on est na moi qui banditisme et côté na kati. Imaginez que au côté na transport net na kina au petit terminus aux heures na super au matin na kombi allez au kitabe na futarate pour nan mutamakasi. Oh mais là ça carte na o te so lingia na beta comme ça il na mutamakasi. Donc et comment gine na nzoto na kina Brazzaville makamane bane ko continuer même temps on a bandi na msala nzambe. C'était pas facile, c'était tout un esprit qui m'avait revêtu. Mais il y a des esprits dans l'art martiaux. Parce que tout art a un esprit. Il y a l'esprit qui est inspiré, qui est invoqué. Vraiment, Pasteur Josué, Bete Labiso, quand est-ce que vous comprenez que Naza Moussa Lanzambe? Dans l'année 98, en 96, Nazonga Kin. Dans Kin en 93. Dans Kin en 93. En 96, donc 93 dans Kin. Nazongi kin na 96 pour grand frère Zaki malade Abela qui est parti à Brazza le mec qui na kin pour to continuer à soigner malheureusement Dieu avait permis que akufaka ton grand frère n'a pas kufi na 96 Nazongi na ngaso Brazza Nazongi na Brazza 98 na avril le 16 avril père akufi ton père akufi ngazaki na village natal ya père na Mosaka nazo information na radio. Na 98 na yekin na salaka une semaine pour na yeki matanga ya papa. Donc dernière fois na kin ezaki na neona. Na avril papa kufi le 16 avril ngai le 20 juin na yoka mongonga nzambe. Donc na bongola motema so na ba ke reconversion ezaki le 20 juin 1998. Donc le comme na 19 ans na katia foi chrétienne né tozongela ki makamon na yo bon amtema na église ya armée de victoire et pas ya papa na biso archibishop Coutinho Fernando na Brazzaville armée de victoire na Brazzaville et pas ya apôtre parfait corps wande papa nanga dans la foi au bato baka père spirituel yendisko moto encadrangai na makambo ya nzambe tant on a comprenant que loko wana papa nanga wana pasteur apôtre parfait corps na Brazzaville tilelo église est comme na kombo ya chandelier de victoire tout ça sur na kombo armée de victoire te to comme na kombo ya chandelier de victoire c'est lui qui m'a donné le nom de Josué na prière tout ça prière na église na culte en plein culte à Benga frère comment on a c'est comme na Jean Rombo mais na Brazzaville ben encore Rambo bah mais ça même banzembo Virambo boyako boma abangate boyako boma akimate yalelo mona bongo ya salinini boyako boma. Donc na monde wana et comment il na comment nitement bandi mais tant apôtre parfait corps mon père dans la foi c'est lui que j'aime beaucoup mes salutations papa abenganga tuninga kombo nani ngabi kombo nanga Jean Rombo habité tuer Josué. Alors, comment on a Josué? Ablanga tuer Josué. C'est ce jour-là, directement dans Zui, na yeko sambe la nandako. Na kota retraite il y a 7 jours à sec. Et pas grande sœur na to kufa kala mingte ya Marie. Na Rimbeti numéro 99.
na Brazzaville na Poto mbeti 99 donc na borka ya maduku wana siko ba master o ba yebelinga na kin tellement que na Brazzaville makamanzambe zonga nde na Brazzaville moko tan dimakenga na kinwa po naza na deux parties na kin ba yebinga na kombo ya Jean Rombo na Brazzaville Rambo après ce qu'on a eu comme Makamanzambe Josué ce que autant kombo Josué ça pas passer pour muta reconnaître que ba sur Jean Rombo yango bat ba na difficulté là parce que gloire à Dieu ba master o bota kin so ba ye Brazzaville ba mona net namba camarade moi à Londres c'est que Cyprien c'est plus ma businessman nzambe a pambola nabi ke ozolanda émission yo pena ali kamali bangati yo pena zanga ya makila ayaka na Brazzaville to sambele naye amoni ndenge nzamba zo saelanga na yambande ko mobe otudi o sanke maître Yang 6 ayapa na Brazzaville amona pende donc ermo ne pesipement confusion na mutu mais makamoto sala sporongo mais ndeko pena mimi on ndenga ya kibonzambe. Tant on a bandit qu'au Sambela, maman, c'était pas facile pour abandonner l'esprit du sport. Bitumba chaque fois na zako bunda. So na koti retraite à ma casse, pour ne pas que retraite on est simbi, so quand on fait na bunda. Attends que tu au fond d'arabe mutumo comme o muyibi, o mutumo be. Frère moka dérangeant azako devoir nga. Na ye ko senga nyong abetakanga. Parce que na tali mutu na ko plier en 4. Mais abake abetangai. Na tikile petante. Na sambeli mais donc bon tout un bible pemeni. Mais hors bible va changer pemeni. Pasteur Josué, comment est-ce que mutu déjà yambi nzambe comme Seigneur receveur bible lobby la parole de Dieu ezali ko tailler biso yango moke za délivrance numéro 1. Donc na moment on a c'est que délivrance au balobara kezara successive, baza vraiment na raison. Délivrance ezaka continuelle. Nzambe tango na yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur. A koti katinanga a bandi ko salelanga. Mais il y a un processus et demande la croissance mon boy. Paul tanga kutena Yesu directement kena na Arabie 13 ans. A mona souté. Mais ça va tout. Pour l'année, ça m'a purifié ça tailler bien. Moïse a longé pas Pharaon. A qui sous 40 ans. A qui vende pas Jétro. Nous avons taillé pour préparer pour tant que Yasiko ayasu na makamusu ya Yasika. Et Dieu n'a pas abandonné à loin à chanter Moïse Komboté. A tika kana kombona on a passé Moïse Kombona. Moi na Pharaon m'a gardé ka kombona. Donc il y a un certain processus pour nous komana makama. Je vous dis c'est pas facile. Nzamba ye baba faiblesse na biso. Nzamba ye baba manquement na biso. Yango nazara précédé pour nous condamner mutu moko to akoyi na lisu mutu sa asali tukindeni. Ngai est-ce que na yeba ki le na rosa pasteur? Mais ngai naza parmi bateau que ozo te na matanga mutalibosa ko fingeza yo. Biso toye matanga to boy ba conseiller te ya bana na yo na yeba kamala te na yeba nzembo te. Banzemba bêtise banzembo ko sadique bozo yemba banzembo na matanga ba parents ba vandi wana. To sala bloc andeng wana. Est-ce que vous attendez qu'aujourd'hui on peut être ce que nous sommes aujourd'hui? Tu vas quitter. Donc ils ont la volonté et en Zambie. En plein service, en pleine vie chrétienne, mouli mo yabi tumba et longa facile maté. Na ko loba même ils ont même 5 ans, 6 ans, même 7 ans. Na Brazzaville, dernier bagarre na sala na Brazzaville, nazo ya veillé na église. Na côté ba na quartier église, rue Le Beaumont 140. Parce que nous sommes au bout de l'église. Babo comme banga likolo ba toiture. Tant on a communiqué na balaba ye pays pas à kuna assemblée kuna. Oh. Bala moko gifle, ba giflenga. Na mitanga moto ya binga bien te. Na tombole na tourner si fois likolo. Ndenga koya comprendre ndenga koya te. Bina se kao. Ba lokoti ba kenda. Kalater voiture à la bac et zunga wana ba kenda na la police. Je me suis trouvé dans l'église, na pasteur. Bala babeta ballon libanda, na bimika boy. Ballon bana zunga ebe singa elamba. Ndeko mususu azui ballon a bombi. A gogoli mwana. Mwana ona tang ba gogola akinga kima comme mire église, ezamira makwanza a se gratter na sima akebenga ba parana. Oh. Quartier mobimba bana rue Lubomo wana.
bayeka bakanga abetanga. Ce que bakimi singa na bimna porte sima. Malgré la bimna porte sima rien, baboy kotos. Balandanga. Kolanda balandi. Na taille ce groupe en ozoya. Na étudié. Donc 3 personnes bazali bosso. Au moins après 20 mètres, mais 3 personnes sous bazali. Après 20 mètres full. 3 au bazako ya liboso wana. Ve moka mukolo. Na ina respect. Ce qu'on a cassé qui vient ailler pour n'expliquer que ngai te na ibi kutu mamunenge lekite. Ba moko ve abetanga ko. Ngapi na tikila kitante na kimya ngwa na tombolele. Na kata caniveau. Boah, na terrasse. Na continuer ko kima. Deux siko bazoya. Tant na bimika na coin, na viré azo bimaba ma akuta na. Musupa maba akuta na. Siko tina kimya na ke directement à la police. Ko koma na la police, au moins 12 personnes na ba dégâts. Ba pota. Siko bango tu ba fundanga. Ah, et ça mi ndenge nini? Yé kaka. Oza frère, oza pasteur. O pasteur ndenge nini? Heureusement na temps wana na commune Wenze, commissaire azaki pe chrétien. Ayi pasteur mobe, commissaire ya pespa Wenze azaki chrétien. Azunga ba mogabi, côté la prison. Ba tchenga na prison. Ba tumala ba full wana ndenge yaki ba yé a ça quoi calmer ba comme amoni ke na côté prison ale. Mité la moni kiti ba zenga ndako après benga. Abi usa pasteur. Est-ce que ibité que usa frère, ibité que donc biso ba localisation na forme nuance. Comment expliquer non ba tu nuance oyo mutu na pota mutu na dégâts. Beti bango ndenge nini? Ndenge nini? Donc qui m'a na kim. Lequel chef à commission wana? Amerika frère. Comment frère osa makamabo? Na ba diso ko expliquer état négeza yaki tu en plein culte tu na veiller ta ba ngoma comme ça qui ba bébé ça qui ngai lamba ngai pété na tushaki muta tushaki ndeko mususu mais libaba ne ko yaki likola mutu na comme ba kana na carton na ki non yé pila to relaxer yé to relaxer ce que au débat laxanga na laxer bango na sunga bango. Donc Dieu a fait grâce que pasteur na ba conseil belé puis ba prière belé vraiment maman na difficulté pour na lunga pe na monde wana ya agressivité puis ya est-ce que singela kiopé si est-ce que singela kioté ba jeûne et prière pour mili moine bima na ba jeûne et prière na ba délivrance à makasi et moto asalanga na ba délivrance à makasi c'est mon pasteur puisque la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la façon dont il me prêchait la parole, tant on a yébaki o nganaza, tant que Josué, na comprendre que parole na yende ce que c'est là qui ngai na kumalelo na lungwa na monde wana, mais ce n'était pas facile. Je vous dis que ça m'a pris du temps. Ils ont appris temps pour na combattre na niveau auto comme nango lelo oyako bangaza. Bongo papa Josué, le pasteur Josué kolongwa na yo na Brazzaville kokoma na mboka oyo Angola okoti susu mboka mupaya mususu oyo ezoloba pe lisusu langue oyo oyebite. Comment est-ce que osalaki pour bâtir église oyo lelo tozali komona munene boye? Maman Dieu est bon. Avant na longwa Brazzaville na bandai déjà cellule moko na plateau de 15 ans. Na pasteur na ngatindanga kuna. Expérience wana. Ba longolinga wana na Brazzaville batinga qui nous bâtir église Chandelier de Victoire na Pointe-Noire. Na ke Pointe-Noire na 2003, na sali 3 ans. Na loin de Pointe-Noire na 2006. Na Angola le 8 novembre 2006. Ko koma na komi na Angola. Depuis Brazzaville, bazo benga déjà soldat de Dieu. Na za ko diriger équipe ya intercession. Na veiller moko na prière, Dieu me parla. Nzamba lobi na ngai. C'est pour la première fois na zo visitation en Ndengwana. Vision appelé Ilongwana Mutuna, donc c'est braqué dans ma conscience et dans ma tête. Et là, en 2002. Alors, tu es le commandant. Je t'établis comme étant le commandant de l'armée de vainqueurs. En 2002. Namona ange wana namona ye. Oh, je suis mona na chapitre 5 verset na sewana. Oh, je suis Tunaki, tu es de notre ou de l'autre côté, Yewana. Yewana pina oh, je suis Tunaki, est-ce que tu es de notre ou de nos ennemis? Et puis après ça, je suis réponse que oh non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La terme même sous, je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. La terme même sous, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Je suis le général de l'armée de l'Éternel. Bah comme on est toi, bah titre na opé sawana, ils a bah titre il y a bah directeur, il y a orientateur. Muto azal liboso azoko guider
bato doit bakobenge général, bakobenge commandant, bakobenge capitaine, bakobenge chauffeur, bakobenge pilote. Donc c'est lui qui guide les autres, c'est lui qui conduit les autres. Nakata armée. Parce que yende na monié maman vision les aralanga tilelo. Alata tenue militaire, tenue de combat. Likolo siko alata body, alata ceinturon. Alata ceinturon et ba militaire, alata cordelette. Ba to bazana Congo, ba ebi ba militaire ba DSP bazalata ba cordelette mona. Ya ba 6 tours, ya ba 12 tours. Alata le mo ndengwana. Azwanga to sala ba footing, to tambola ba forme sur ba terrain. Na souka na ngonde pour être bref, na souka nango alongola ceinturon na e, cordelette na e, alati singa, azui mbeli, waple, azaki nango, alati singa, azui rangers, azaki nango kolo, alati singa e. À partir d'aujourd'hui, j'ai été établi comme étant le commandant de l'armée de vainqueurs. C'était en 2002. En 2003, bah tininga mission na Pointe-Noire. Combo na ko exploiter en côté. Église n'a qui comme chandelier des victoires. Donc j'ai travaillé sous la vision de mon père dans la foi. Oh bah a commis ma père spirituel. Biso mon papa père spirituel à moko nzambe. Oh bah comme biso père dans la foi. Donc l'esprit est agendé seulement par Dieu et Dieu seul. Donc c'est le Saint-Esprit qui est notre père spirituel. Parce que papa nangana kondima apôtre parfait corps atteindre la Pointe-Noire. La Pointe-Noire on a ça pendant 3 ans. À partir de la Pointe-Noire nazwa vision pona longa Pointe-Noire na Angola nazwa vision na mona ba soldats une grande armée ils ont na mer océan il y a na niveau Pointe-Noire na la côte nazaki na za prier na mona bango belé. Alors Dieu me dira que non, voici l'armée que je te donne, va faire la mission. Je te donne cette armée qui est l'armée des vainqueurs. Il y a longtemps na yaki na Angola na vision na mission na message na combo église ya armée de vainqueurs. Tant on a commis Angola maintenant pour répondre à la question ya maman, déjà pour comprendre pourquoi bébé a commandant Josué. Le nom de commandant Josué, c'est pas moi qui ai donné ça, mais c'est l'Éternel, le Dieu qui m'a envoyé faire la mission. Donc c'est lui qui dirige cette mission, cette église est le commandant suprême de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des simples représentants de Jésus. Amen. Bien, tant que commis Siko Angola, Angola le 8 novembre 2006. Na commis le 8 novembre 2006. Na ova na ndako quelque part car awa na sima a. Na lala na tuna na lala ndako mo quelque part na sima a. Na vision na zomo na sko ma titi belé. Tellement espace moko vide. Et c'est là où je devais implanter l'église. Parce que mai na Angola mo bimbezate, na quartier tout mai zate. Batunyo so baketo ka mai na tank ezaneti bachao. Un biso na Angola autant to bi tank eza na portugais bachao, na français bachao. Parce que ba réserve dans mai. Parce que papa mo bazaki na tank ya munene. Bato to ka mai na kata ba tank wana. Ngape na yena cantine na ngai. Kotiaka na koti cantine bonata na kata tank kuna, il y avait un corps. Et bien moi na moka ba 10 ans. Na kata na yaki surpris. Tant na tout le lungu bonata na moni ba pasteur mosusu o bazana Angola depuis kala ona yebaki na tawana na ba soba. Ba papa mapango balata ba tenir ba soba jaki ba chef coutumier. Ba chef du quartier. Oh, mais comment vous pouvez savoir tout permission ba la mai oyo ya mabebo. O izana biembe na kati. Ba pasteur ba kenganga monoko. Biyo koloba te yo za bondeni yo ekasika siko ebite sozala kabe bat ba mela kabe ba kufa te po vieza ka ndengwana ngabi jamais bat ba comme la main beauté na lopex ba mela main bo mela mayo te za ebe mela kati. Malheureusement comme na ba ki langue te tant na zoloba na lingala do français bat ba zola na ngabna te ba to na monka ba amai après na kati singambo esika église ya lelo na kati sinangambo na bandisiko ko crier bo mela mayo wana te za mabe tant na bandiko loba na se mai bando bima source mo bando bota esika na temaki source nezo bimisa mai ezo bimisa mai source ko mutaye azui mai o yanga wana ameli to sopi na nzoto na ye miso na efunga mais a comprendre que kuna eza le bemela kati tant miso ko funga mais bando ko ganga na portugais siko non bébé quelle água là essa água tá suja tá uma pessoa que tá morrendo dentro de água tem cadáver lá dentro donc às vezes na portugais que não bomela mai ona te bat bakomi ko belé bat batondi belé. Allez ba papa na ba komaki net ba chômeur na ba pasteur
maï na bango tank na bango bato bazaki suste tout le monde venait maintenant prendre de l'eau dans la source na biso. Allez, pongi nanga et katani na la muki ya pongi na comprendre ah Dieu m'envoie pour apporter maintenant l'eau vive na kati ya mboka pe na quartier o na ke montagne de 2006 2007 2008 il y a eu la prière na qui vraiment dans l'anonymat na monana te na bombana na kenda kotala batute na senga matin na l'église te na vanda dans l'anonymat prier seulement pour comprendre comment je vais commencer l'œuvre en question. Na 2009 nde tobandi musala a ezaki le 6 septembre 2009 nde tobandi ba première intercession. Difficulté ni nokutanaki na ngotango obandi musala awa poto ebi mboka oyo Angola pesa mboka batu baza ba rebelle baza ba sauvage ba turbulent et puis milieu oyo zali ndengo lobi matiti wana dans milieu moko batu nakala banaye ko boma batu awa batu ba bunda bisika oyo ba difficulté ni nokutanaki na ngopo au bâtir église surtout vraiment na milieu oyo église dans kataka simba na pesi vision ton on voit vision na il y a une place où ce n'était pas facile Isaac Boété awa voisin à droite il y a qui lishu c'est-à-dire matiti fulu ndé to balangala na français voirie matiti qui belé na droite na biso na gauche na biso il y a qui na la chonnette donc net bar parce que awa Isaac pina ma be ya belé parce que secteur o peut toza o ba binga kasimba po mai ekota na ba bandako mai tondaka tant to ban awa place Isaac place à refuge ya ba bandi so ba ko koloka ba to kuna kokoka donc ko braquer batu ko botela mbongo ko bota basak ba le kaka na place église a po ba na sima kuna bakima tant on a vu vision ya ko bâtir awa na banda yango sko moi ba avantage ya muke ya sport yango wana po sport le ngona bomo sport le ngona ko banga na banda ko lala awa ngamoko na mutute na lala ka awa bakolo le pango bavandi na sima kuna na oya to les athées toi tira te clôture les athées mirka mkuse ba bandi bazo le kangai butu moyi na beta ebele tant to bandi pe musale na ndi moto église a quartier moko posséder ma casse na sorcellerie. Comme Dieu m'avait déjà donné et j'avais la vision, non, Dieu m'a donné et il m'a dit partout foulera la plante de tes pieds, je te donne le lieu en possession. Et si quand on m'a també ma connaît au terme na pesio et si quand on a en possession. Donc on a comme un maître la place où ngam na pesi quartier où secteur où forme. Nga batu mingi baebi donc prochainement na relaxa même ba photo ndeni to bandaki na place où difficulté ma casse yek na batute yek na milimo difficulté ma casse yek na milimo yek na batute mais na milimo donc esprit à pauvreté na sorcellerie na esprit on a monaki ba pesa tout mai ezaki chaque année mbule ko beta makasi fo mona kufa chaque année yek ndengwana ba tango na bande église na 2009 2010 na février mbula makasi beti mbula wana e boma batu na ibisi nzambe ka place toza o église etonda bat ba ka église te to sala 3 mois ba culte ya ngamo na ka osambela aba mai bangolo ngolo munena ngolo lokola mopende nanga ba bima a na ye ko sambela place ko chez Rezalia seule place était église moi il donc oyena matakoba pe simba te po mai ko kota toujours na kata matakoba donc ba bot autre takana mai ko kota toujours na kati ya ba bot oya ko bandi ko sambela na rolala awa banyama o babengaka ba satoupe na français mille pattes bon scolapondre ezala ba race ba scorpion mais ba swanga awa ya marque nyos ya on passe na ba kino biloko ne bomana ngote na sens ya ndengwa na rolala awa nazo prier awa et Dieu a fait grâce na rolala a na prier awa nde église comme o tomoni lelo c'est un problème d'abord de la vision et d'être sûr de celui qui t'a appelé. Ce qui peut nous ma benga yo a comme ça na destiné na. On a sali parcours wana moni na pesino depuis la bas âge ti le na comme na 47 ans d'âge. Na banda na zonga makamanzambe na 27 ans. Donc ça fait déjà 20 ans au nazana kata ya makambon. Mais na 14 ans na yebaka déjà
appel na ngai na négligé quand pour makambu ya mokili et c'est Dieu qui m'avait permis na ki na mokili na découvrir na mokili pour bon temps on sala na sala avec beaucoup d'assurance ce qui nzamba bengi yo abengi nazo ba mingi na bandeko o ba yebinga ya tant que Jean Rombo ba o ba yebenga tant que Rambo na Brazzaville na Kinshasa tant que Jean Rombo je suis votre serviteur siko naza pasteur Josué dans la combo ya pasteur Josué Lungi ya Ntoto. Pourquoi Lungi ya Ntoto? Lungi ya elingola sa vainqueur. Toto terre. Dans la Congo, Lungi ya Ntoto veut dire vainqueur de terre ou possesseur de terre. Comme Yesu ben nangake et c'est que na kotia makolo et pesa melinga tant que Josué yangwana na Angola naza ko exploiter combo wana na boye ko tia na français ni na portugais na tia na Congo. Pour na identité na facilité ya kozana identité na biso ya Angola. Pour l'instant je suis un Angolais tout fait. Pasteur Josué, est-ce que vous pouvez exhorter peuple de Dieu bato o non nous ba comprendre tes appels na bango lo lengezali bato ba kanisi kinga na boma bato moyen na sela nzambe ezalité na zana nga mwana nzambe te basi misu ba kena na via kindumba ba yebisa ke yo longola bazeme bele ozali dignité mususu ba yebisa soko longo via kindumba ko lia ndenge ni nzamba futaka na ete est-ce que vous pouvez exhorter peuple ya nzambe wana mususu aloba nga bana zwana nga mbongo na mbonga na zwana nga vie na mbonga drogue na mwana makamba nzambe oyo kosalela nga ite yango est-ce que la vie est sport, la vie est kobundo, gagner combien de matériel, nandengo zo saela nzambe lelo. Batu ba comprendre que tout un grand chef, o azali fidèle na ba promesse na ye ako sarate. Ba chef a mokili mingi mono sali pe 30 jours, 2 mois, 3 mois futo salaire te. Exauter peuple de Dieu ba yo papa. Merci beaucoup pour la question et puis ndenga ko exauter libota na nzambe. Bien-aimé, Christ paye. Il n'y a pas un patron plus que Jésus. Jésus a le pouvoir, la possibilité. Quelle que soit grandeur, il y a péché. Tout est possible à celui qui croit. Et avec Dieu, tout est possible. Mais Dieu aussi a des difficultés. Première difficulté, ils a se souvenir na péché à moto ou à sengier pardon, mais qu'il a essouqué. Donc Dieu est incapable de se souvenir d'un péché pardonné. Mais bisuna mokili ko limbisa muteza ko bosa alikambute mais nzambe soka sa limbisio esili netinga nazabu nazab donc totalement pur ya omonaki na émission na ba même ko beta masolo ya makambo akala wana ke ya bitumbana ke obeta batuboni na boye même botanga masolo pour na kufa na monde wana siko pena na même et pas Christ. Et même pas Christ, c'est le même Wanande, l'agneau qui a vaincu. Il n'est pas ça et longa. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez en Jésus tel que nous sommes. Vous êtes oh bon, pai, natika na nous ko sa kinduma bon na ya peso te na kinduma yaka. Na ko iba na yaka. Avant-hier na église na mbaki mwana moko il y a 14 ans. Même muyibi andenga mukete ba bengane ba para ba bengane pona ki muyibi. Tant mwana na ye nga onazaki assassin ko beta ba miyibi. Mais na yamba mwana na malamu. Tozana est très bien azati le na katia ya église. Donc Dieu a plusieurs manières de faire. Ndeko koza sous tenter. Tant on to komeza tant penda o to landa nzambe. Ba master boso landa ngai. Bilo boza na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique, na Kin, na Lemba, tant koki. To boaka ba veste nyoso wana to landa Yesu. Donc tant au pende comme temps ya Yesu. Ce que landi Yesu te okobundaka na politique, obundaka makambo susu wana. Dieu le seul. Dieu le seul ou pesa biso vie eza Jésus-Christ. Le numéro naza ko sala awa na Luanda, numéro na ngezali 244 donc plus 244 930 27 99 28. Je répète 200 plus 244 930 27 99 28. On a un numéro na sala 24 heures sur 24 heures. Na Facebook na koma kombo ya Josué Bongoy Bongoy. Email nanga ezali josuébongoy@gmail.com.
Pasteur Josué, l'homme de Dieu, babi beaucoup du respect, pour Seigneur na double honneur, parce que les choses anciennes sont déjà passées. Merci beaucoup vraiment, Pasteur Josué. Zama bakisa mingi, surtout vraiment na milieu oyo zali, ils ont réellement que vision zama pesa qui paye moko lokwa pesa ka vision, à couper sa paye provision. Merci beaucoup pour l'église Centre Exercito du Vencedor, donc armée de vainqueurs. Eza bibundeli ya balongi so za mulongi te moyo côté zate mais na vie photo za balongi parce que oya somba biso na makila na ye il est le plus que vainqueur, il a tout vaincu à la croix et il a dit que tout est accompli, il est le seul, l'unique, le modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Merci vraiment Nabino pour assister à l'émission au Moulé Batalado Nabina Saka Moussa pour Nabino. Je suis là pour vous na bandi le na témoignage il y a pasteur Josué otoye bien na kala na kombo à Jean Rombo ou bien na kombo à Rambo le lo komi Mosala Nzambe. Alobi na biso clairement que na makambo sotozaki na mokili azwa ki li futa malonga te. En bref, mais dans le Seigneur Jésus-Christ, le lot, Azao Yazali, moi qu'on détaillé en okuto ezate. Il y a un seul patron qui paye, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Josué Palobi Nabiso Lisusu que sokoza mokili mutako sote kezamba olimbisa ote poso ka beti en profondeur oya sala bon lo bakazali digne te lokuta c'est que dit l'homme quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, lui qui vit dans nos cœurs il nous bâtit, il rebâtit vraiment. Merci beaucoup pour notre attention nabino pour l'exhortation malam au pasteur Josué apesi bandeko bo vanda te muta condamné ote mutu pe akosa yote elangeza munene basali bazamu kenza balingi biso lolenge tozali. Merci beaucoup na ba partenaire officiel ya émission Moulia Bataladora. Maman Bibi Tantona Niyangi nazozela oyo lobaki maman. C'est le cœur de papa Jacques Kakwiti Moutoua Kabolate Onzamba Sangisi. La maman de la petite Evelyne. Nazo remercier les sous partenaires wa makasi moi c'est bitumba moi c'est kitoko joli Mariette Ngola Kalamba na Gabon et je remercie encore Aboubas le Congolais na Australie vraiment Zamba Pambola Bino naliko remercier équipe technique aussi mami na les grands réalisateurs Yomoko Serge Lutumba vraiment impact na image na son naliko remercier ba collaborateurs na biso pona Moussala l'union fait la force beau continuer maman Mado Bikembo vraiment Irlande des alliés OK. Vraiment Zamba Pambola Bino. Je remercie Bino pour partage avec l'émission autant que quoi qu'à la page. Nous continuer. Ancien Ska Saint-Augustin, Diaspora Salem, Papa Bagino Mbaya, Chig Mbaya, José Moma, José Mamoma, Gas Mafina, José Touré, Kimberlais Kizozi, Serenade M, Mama Lydie Moussouamba, Patrick Bolompeti, famille Ngala, famille Mafina, famille Masengo, bino surtout na lemba boza tellement ébélé. Na remercier pe sous réunion ban nyo surtout ya lemba. Na liko remercier réunion munene sa makala Paris et pas ya dokumani pia. Papa continue musala zo sala ezali vraiment très bien. Bino boza na posa ba promotion, boza posa publicité. Bona posa to luka réunion ya commune moko boye. Congolais biso tozaka ba congolais lemba masina nyo surtout ezaka Congo bona na posa to ke luka pasteur moko na répondre bino ba bona posa mo na papa Jean Rombo na luki esika beto ti musika na ba toujours ba partenaire ba chaque impact mbongo na bango na sali musala toi lui peut remercier ko pesa mbote vraiment na basala nzambe tozana papa le prophète Béni Fouaniani ozali mwana pe ya makolo il y a le commandant des exércitos armée des vainqueurs le pasteur Josué Linguya Toto Bongoi. Vraiment ici Kazali Bambote na biso koma na basiston présent nzamba pambola bino Moulia Bataliadora toujours avant toujours ko avancer toujours ko fongama. Nous avons besoin de vos soutiens financiers et spirituels. Abonnez-vous à notre chaîne vraiment beau s'abonner cause à la bénéfique. Na remercier infiniment vraiment encore Église armée des vainqueurs de Bayambe Libiso naliko remercier o afongola ki biso porte azali chef d'intercession o afongola biso porte. Merci vraiment papa Samuel Bilongo Kosi yemta fongola biso porte azali chef d'intercession awana armée des vainqueurs. Merci beaucoup. Au prochain numéro so kinzamba ko permettre. Je salue toute la famille Bikebo, Gisèle Lumbu, Pichu Lumbu, Papi Lumbu
Edo Dianama Aboubaslo Congolais Zokora famille Malek Pelo Lisindo ti Jojo Mandi qui m'a participé Kozali papa balosako comme vraiment au prochain numéro ce qui nous va permettre. Ciao.